nalingi na pesa ba mama oyo bazozwa audacité ya kobima bazofinga Miki Menga. Attention. Miki Menga za fi oyo mobali moko boye musicien à l'époque. Aya lingi soki na 14 ans fi a craqué 16 ans boti. Ayebi vite, ayebi le côté mobali kaka yewana aboti makambo ebandi. Tango azo boti ça y est, aza déjà na mwasi awa. Ana Kishasa. Aza déjà na mwasi mususu awa. De base. Donc yeba utiliser ki kaka po bazwaka kanda. Ba utiliser ki kaka po respect pour na bato tam so ba omona ngo trop. Surtout tes fanatiques également. Ba fanatique nanga ba yebi, fanatique nanga ko baté ba fanatique ba yebi parce que histoire faut on a genèse ya likambo. D'accord. C'est trop facile, faut on a genèse dans likambo. Ba maman ba ça soi-disant qui sensible non, non répondre bango bo. Nous passons là. Sokola na 8 bana, toza na 10 bana. Ça va permettre que bana numéro 3, ba manka ko respect ba finga rayo. Sans ça les locaux. Au 5 on a so 4 batikali ba au fingo subongo. Okoma na 10 bana ba ko mofinga. Pele ko fiolo mide o mutu tuba mona ka via ya zoba. U batu tuba confirma ka yeke no yendenga zawana soki mwasa leki ye faleka. Asa bete la bino lisolo ya mama li yawo. Te ma bete ma atika pe ko. Disto na memi eta tomboli eti likolo. Ko fiolo mida yake alobini. Aloba na bino nini? C'est ma fille. C'est ma fille, c'est mon sang. Ne parlez pas du mal de ma fille. Papa Hervé Ingeta, babenga mutu adjamba, babenga mutu aliboma, babenga soki ndenge nini. Merci na bato bazola musaba vidéo lelo. Nga siko na quinoa. Donc le roi na quinoa, biso na kini ba finga ba papa te. So fini papa na bino fois la giso que pour nous clôturer. Ouais. Bah maman parce que je vois bah tu vas sur la émission non fali tatouage tout ça n'a pas dit nos réponses. C'est la dernière. Dans un sujet oyo, moto mon côté a ko jamais au condamné bana. C'est tout bano bakoli na mama. Na zongi na place na banda koloba. Voilà. Bato bazola kisa Miki Menga musapi. Mitu na bango ezo travailler te. Dans un sens normal baba touté. Oh baba te na ndeni. Baza batute Rachou. Pourquoi na lobi ke baza batute? Miki Menga mobali mobo apesi eze mazongi. Papa mikakata no mika lelo na zoyo ka travers mama Magalilo mama je te salue mama mes félicitations na musala zo sala lelo na zoyo ka à partir ya mama Magalilo mama que non na mwana liboso ba sala testa de tatouage oui na longola yango un mort ne se balade plus avec le tatouage et makambo na zo ba valable pour bana na ngatu Marco 6 si c'est permis. Mama wa Taifa JK TV. Fidèle abonné de JK TV News et bienvenue à l'émission de l'émission Tolobela Nyonso, présentée par moi-même Rachel Mandena Pessi Mbote na babone na l'émission Nyonso ya JK Télé News. Merci na ba ancien na ba nouveau na ba o Nyonso, bazo coacher so ko s'abonner ko liker ba émission na biso à chaque fois et à chaque moment. Et merci na ba partenaire na biso Nyonso, merci na ba o Nyonso bazalaka toujours wana à chaque fois et à chaque moment et tozo coacher ka élément bazo partager, bazo liker et bazo tika ba commentaire na bango poto mona ba ke bazalaka toujours wana actif. Voilà, aujourd'hui nous avons côté na plateau na biso Tolobela News na na JK de la presse, autrement dit de la Taifa oyoye soki aye penza alobaka nde makambo oyo ezalaka ya solo avec elle to remeka pe ko solo mom ke pona affaire fali pour pana bana na ye. Voilà, affaire fali pour pana bana na ye moto eza ko pela na internet. Motoza kopepa papa moko bato ba loba ke irresponsable mais avec la Taifa to ko kota susu na mozindo makambo belé oyo eza koleka avant toute chose na kota da Taifa na pesi mbote na baboni na biso nyonso et ba ancien na ba nouveau ba étoile boko nje suko s'abonner ko liker ko partager. Merci na ba griffe nyonso sa monde entier et jamais to ko sa l'émission sa koleka bino ko pesa bino ba merci pour na ba commentaire na bino ba partage na bino oyo bolakisaka toujours à chaque fois et à chaque moment. Merci na Fabrice Man derrière la caméra et voilà Fabrice
avant de ce que vous allez nous inviter à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue dans la Taïfa. Bonjour Rachou, bonjour na baito na nganyo sur Jika Télévision. Bonjour na ba griffe tout monde entier, bonjour na bato balinganga, bonjour na JDK Mopa Soda Poto. Bonjour na bato tout au bachaka ba commentaire. Peut-être na monaka mais na réagissaka te, mais na ebike bozala kawana à chaque fois ce que le côté na Jika bozala kawana. To bandaki na bino tozoko bana bino. To bandaka na bino na 0 abonnés, les loto komi na 7000 abonnés, ce n'est pas facile. Et ça grâce tozo kende na ebike kalate bo comme ça na 10000. Et ça ngolu et le quoi spécial tozo salate mais bozaka toujours fidèle na Jika. Bo se désabonnaka et le komo côté bozala kawana naza reconnaissance na bina lobaki keno soki penza na lekisita ya 17000 ya 7100 ko pesa bino merci naza ingrat donc naza obligé na pesa bino merci parce que bimisinga na 0 le na komi na 7000 merci beaucoup. Merci beaucoup Rachou. Merci na babone na biso nyoso ba bazo s'abonner, merci pour na 7K, merci vraiment et bon continuer sur s'abonner, ko partager quand dans la Taïfa yimoko auti koloba. Dans la Taïfa affaire fali pour na banana yi. En tant qu'analyste magamu o izo le kana internet yo zo mona ozo ko mona ngondengeni. Et pas ya fali pour pa ya sikaizate ya kalezate. Parce que ce qui ya sikaizate ya kalezate likambo fali pour pa ebeti 3 ans internet. Eza histoire ya depuis 2020. Les autres sont en 2023. Donc, les Kambafali pour pas ebeti 3 ans internet. Il y a yena bananaye, na ancien mois sinaye. Cela veut dire que non, fali côté qui papa, aza papa irresponsable. Nazo loba pe naza kwasime makambu nazo loba. C'est un papa irresponsable na ba forme tout, peu importe ba mo akoti ko employé, peu importe ba mo ba fanatique ne ba koti ko employé, peu importe ba mo famille na ba koti ko employé, yaza papa irresponsable. Aza papa ya liboso te a divorcé na moisi. Bana batika le pa ya maman. Mais quand tu le fais, quel que soit le mauvais comportement de tes enfants, quel que soit le mauvais comportement, il y a maman, il y a banana yo. Ozo s'en fouter nango. Eza pambate ba mikolo baloba keno, moi ça kala zalaka. Mobala kala zalaka. Mais moi nakala, atikala kozala jamais. Ba onyo soka banana yo. Comment se fait qu'un père de famille accepte de diriger toute sa famille devant les réseaux sociaux? Et puis famille moko. Famille moussou soit pembeni. Ça veut dire quoi? Ils ont une explication de l'histoire. Ils ont un raisonnement de l'histoire. Ça parce que l'émission est comme j'étais sali jeune leader. Malgré l'âge, malgré tout, ils ont dans le monde entier que non. Ils ont agité, ils ont sagesse de tomber la ramoto. Tant maman leki nanga rebo azuzemi ba te belle ba transformer ki likambwana ba bandaki ko zela réaction ya inosubi si dossier wana. Voilà. Je me souviens inosubi ale kaka na bosolo na politique ya lobby naza nelo ko mokote na oloba eza makila nanga aza mwana nanga akobota mapena kokolisa ye akokaki pe konie lokola mibali misusu akokaki pe koloba ba bêtise lokola mobali mususu mais dit jamais vu. Nazui Kofi Olomide divorcé na mamali na matata na ba problème ezana muto salira ki papa na ye voilà lokola Davina asate azana nuna kishasa mwana na banda ba vidéo ba chroniqueuse tout ya mitema mabeba yamba mwana wana fera finga mina ba forme tout mwana wana ketirki et comment qui s'est jamais mon chéri faire koki comme maman na potote faire zanga ta moyete mwana zo kende poto zela tirki mwana zo sala boy yepenza faire babanda kozela faire ya koloba soki eloko nini faire leki aloba kini faire aloba kini histoire Davina beta magalisusu ezana golo ya koleka fingi Davina te. Mais Davina tia bason ya fali. Davina tia bason ya batutu o papa na solo na bangote. Ayemba kutu. Ba wa yo ba adopter yo Davina. Parce que okena ya ko sala.
il fallait pour pas qu'on se sente que non est dérangé aza bien te donc moi naza impoli biso toza ka tout kambadi bino boza bantu so boza bantu bilamba ya ba mindele bolata na nzoto na bolata ngopwani so boza bantu kokomi komisa ki mundele na ndenga makasi bosala ngopwani eza manque ya responsabilité nazo yoka yango mais moi na bima photocopie kokata te kobakisa te kozongisa te ya tata ok ozongi mwana ya mibale yanga ite en même temps tu as une autre famille ici donc le messieurs abandaki déjà ko traumatiser mwana mwasi wana banda kala po histoire wana lelo ebima libanda esali 18 ans nga na banda kokanisa avant tokoma 2020 na banda kokanisa kaka ke mwana ya kitoko wana kenaya azala mwana ya Nana Ketchup nzambe aza témoin nasi naloba yango na bachaîne ebele ntango makambo eyindaka awa ya Miki Menga na bato ebele bazalaka na kati nalobaka yango na bachaîne presque ebele nga na banda kokanisa kaka ke mwana wana azalaka mwana ya Nana Ketchup kokamwa na nga eza jour kaka Miki Menga abima et c'est le jour pasi na milelo ya Miki Menga ebanda tango assassinat au Kili Mobimba Keno, c'est moi la maman de ces enfants-là. Objectif est là kini. Miki Menga kufaka na pena na kacha kuzu kaka ndenge bazuye kizoba alobakate kizengi azaka makanisite do yepenza toyaka kokose kaka yo kolobakate nga na lingaka yo yonde mwasi nanga kuna bana mwana moko abotami na ye yonde mwasi nanga mundela linga renouveler mukanda tokena yo na mairie na renouveler yo mukanda ozongi oye koto kuna de mwana ya mibale mwana misatu mwana mine mwana mitano nga depotika nga na bana mibale likolo na ngoto memani lisusu na ba hôpital toke ko sa lisusu test ADN Zamba konvotaka a confondaka yo te osala ya test ADN mwana bimili susu ya yo. Vous imaginez maman ya lolengi wana akozala ndenge. Il faut zala maman o ya boko la bana na ye moko. Et puis maman ya solo obokoli bana na yo moko, o récipe éducation ya bana na yo moko, okoyeba douleur ya eloko na olobo. Voilà. Parce que ça bana mususu bakoli na papa na maman, mais bazana éducation atinate. C'est ça. Bazana éducation rata. Mais bana Miki Menga bana éducation. Bana éducation. Pour na bato bazolo bakeno bana na bafinga papa na bango internet, ce qui possibilité ça bozo la biso ba image. Balakisa. Balakisa keno place keina a télé makolo bakeno, je m'en fous de vos trucs moi. Moi je travaille, je gagne mon argent. Est-ce que c'est insulter quelqu'un? Non non. Mais quand il y a une femme et ça langa passi et ça na clique moko to hein ya bande kuna biso ya Afrique de l'Ouest tokuta na kakuna à ma grande surprise namona maman o aza ko finga bana fali butu pe moi Chantal Bombolo amati place nganaza ye pazolo bela makambu ya bana o biso tozo soutenir donc nalinga kina humilier ye menatali place toza et permettre na sele loko wana te mais na kata ki maloba na kata ki maloba parce que français coûte za ki koso soso na ebisa que tu ne peux pas parler de ça. Tu ne maîtrises même pas ce que tu es en train de dire. Toi je te parce que toi tu ne me connais pas bien. Moi je suis la grande sœur. Je suis la grande sœur de la femme de Fali. Si tu entres dans mes trucs, moi je parle toujours de Fali. J'ai dit Chantal Bobolo, je te connais très bien. Je te connais très bien. Partout. Sauf qu'à Matina Live, il faut se présenter. Je suis la grande sœur de Nana Ketchup. C'est étonnant. Quand elle dit, devant tout le monde, devant des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalaises, elle dit, je suis la grande sœur de la femme de Fali. Mais quand tu es la grande sœur, prends le temps de transformer ce que tu insultes des enfants là en français. Si un jour les femmes là des Ivoiriens peuvent te permettre de combattre dans la live, voilà. Prends tout ce que tu dis là, na banawana. Bongola yango na français. Senga demande ceux qui bassent na baumatisa yo. Parce que là-bas il n'y a pas les enfants, les femmes impolies. Là-bas il n'y a que des femmes qui se respectent. Voilà. Je lui ai dit, et tu que non, ne crois pas que ici c'est là où tu insultes les enfants d'autrui, non. J'ai dit non. Ça ne peut pas m'honorer. Il y a tout le temps des captures. Voilà. Ça ne fait pas l'honneur. Je banalise ça. Je laisse tomber. Donc j'ai dit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. J'ai laissé tomber. Mais ce qui est vrai,
fallait aza irresponsable aza penza tina te mpona koloba parce que quel que soit lelo nde oza boye bapekisa bato tu oyo basénégalais baivoirien bacamerounais bazolobela makambo na ye est ce que ei oyo babanda omona ne liboso yango nde ei baomona ne yango baomona ne yango te eza conseil na opesa na bapapa mosusu soki boboyani na mwasi koboya bana te parce que bana na yo bakotikala bana na yo wana nazopesa penza merci na papa moko oyo nayebi malgré mais aza papa na baforme tout donc papa oyo azwaka tanta difra na ye azosacrifie yango na bana na ye c'est un monsieur à respecter et à honorer parce que soki bana ne bazopema peu importe condition azopesela bango aza moto akotombola nazoloba hommage na bapapa tout oyo bayebaki napesa zemi ndenge napesa zemi esengeli nazwa charge ya mwana oyo abimi aza yanga do eteya bato balandi biso puis basi soko monique mobile alingi ote ko continuer na relation wana te. Voilà, merci fidèle abonné bino moko boyo qui déjà autozaki na jika de peut-être que zana moi ba image mo commande ko lancer les biso soki to kozwa ngo to kochela bino po comprendre bien que non irresponsabilité à Fally Ipupa eza bwana façon mon côté beaucoup qui ko juger ngo merci. Merci beaucoup, merci à ba Onyo Sobalanda qui biso voilà dans Taïfa et ba dédicace non lelo ezate. Na ba Onyo Sobalinganga na ba Christu ya monde entier Fabrice Mandesima caméra na batunanga nyonso. En tout cas kaka ndenge na lobaka ozana besoin ya publicité, ozana besoin de ça lelo marketing, ozana besoin de lobela yo, oza pasteur, oza musicien, ozana besoin oyebana contactez-nous. Numéro na biso za juste na sewana. Soko moni que moni numéro na biso bien te komata na commentaire biso to kopesa yo numéro na biso na commentaire yo ko contacter biso na privé donc tozo benga bino tout bato boza na ba maison boza na ba biloko esengeli to sala bino ba publicité ba promotion boya to sala ngona mutema mo commerce. Voilà, merci bien moko déjà boyo ki dada Taïfa oya uti kopesa message et oza na poste ya publicité ya eloko na yo et comme la biso na ba commentaire ceux qui ozo mona numéro bien te oza la juste affiché comme la biso na ba commentaire merci na Fabrice Mande bazala ki derrière la caméra merci na ba Onyo Sobalinga Rachel Mande ba Onyo Sobazala toujours là je vais te donner merci Griffia Tango et pourquoi pas Chicago Malonda merci na Minos Mundabi ceux qui nous ont besoin de te kutana bino balasima bye bye à la prochaine.